Après d'une bénédiction, ne change pas. Shalom à vous, c'est moi la sœur Inès Nzemani. Je suis vraiment dans la joie. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez jamais la cloche de notification, partagez, likez, commentez. Merci d'avance. En tout cas, je suis dans la joie. Ce qui naza na poto solo là, naza la kavema, na isengo makase. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est la parole de pasteur Roland Dalo. Soki ba bénir yo, soko zui bénédiction moko. Ko changer profil na yote. Donc, ngolo ba makambo ebele eza wana na kati. Après ya bénédiction, au changer profil na yote. Et ngolo ba ebele. Parce que les gens sont là pour na causer là. Pour na causer là. Ba poste à mariage. Ba poste ya fiançailles. Mais tant wako bunda na kukoza la yo moko. Tango bunda kapona bénédiction na yo ozala yo moko. Me batu baza wana po bazela po kabamona. Bamona nini okosala? Okosala nini, okoposte nini? Ezana batu misusu bazala wana po batala bilo na biso to salaka. Me ba olinga pe ko commenter te. Pona yo mona teke bango ba monaki makambo. Oyo nzamba salela kiyo. Bakosala kutu neti bakota kalisu te. Ba oloba no anga mikolo na okota te me ba mona kiyo. O rêve bato ango après bénédiction soki baza bato malamu te bako changer au face. Ba o changer au face. O mona nde bando solola na yo ba solola na yo subongo te. Me bazoko soki ba mona ki bénédiction na yo te. Après avoir Nzambe asalela o makambo minene. Ko changer profil na yote. Eza na motu moko a cause ko changer profil elukela ebitumba na vie. Elukela ebitumba na ke na profil na manka discrétion. Kozanga discrétion elukeli ebitumba makasi. Et puis ndeko na koyebisa yo tango zoluka bitumba. Na vie tango oluka bitumba ko kape ko bundo longango. Do bitumba bunda olongango. Tango zoluka bitumba oye bandenge nini ya kokota esko kokoka kokota ba jeune na ba prière tant bitumba ngwe koya na ba poto o ba nini ba frigo na biso etonda na biloko esko kokoka a cause kozanga discrétion nzoka na mboka na bango eza le seul mutu oya koka koya poto papa na ye abunda ateka lupangu na ye pona kotinda ye na poto. Tango ye na poto bien aimé ndeko ane lukela ye bitumba. E lukela ye bitumba. Après baye kozongisa ye na Afrique. Nzambe kaka na bolingo na ye asali ke baya kotala ba procès wana bamoni ke tina o bazongisela ki ye na Afrique ezali nango penza eloko moko makasi te. Mundele ye moko azongisaki ye atindi batu bakeluka ye aye lisusu azongi lisusu en Europe. Tango akomi lisusu azongi famille ba comprendre ka zongaki elukelaki ye lisusu makambo ebele. Makambo wana tango elukeli ye epesi ye comment je peux dire tango elukeli ye makambo wana elukeli ye su bitumba lisusu. Po famille et comprendre que azongi poto elukeli lisu bitumba de kwa koma ki kobela. Tango a comprendre que makambo bat ba osala ngo eza famille na ye eloni esalamaki ndeko wana akomi koluka nzambe aluki nzambe nzambe na mawana elokola ya nola batu balukaka ye nzamba ya noli ndeko wana ekobika na maladi. Après mikolo nzambe tellement nzamba ba œuvre inachevé te apesi ye mobali molongani ya malamu pe kitoko bazo fanda na libala na bango bien. A cause losambo ne wana sala kala alingaki sikoyo a lakisake epa ya banguna na yeke
alongi bango afandi aye kosala mariage. Tant asali mariage, papa na bango bazwi mbongo me bandeko mosusu bayebaki te. Basalaki yango na ndenge ya discrétion pona bayebaki deja sika mabe ezouta. Bango mo bayebaki nani basolola na ye, nani basolola na ye te. Tango basali bongo, mama wana na ndenge ayepe kobala, afandi beka mama na ya pesi etoli, azala penza ko moto moko afanda na discrétion, abombi pe makambo nyonso. A poste photo te eloko te mabala, eke kaka na ndenga kuzu. Après quelque temps, afandi lisu na libala, afandi inane azozwa zemite. Tellement zaki mutu moko ayebi nzambe, alukisu nzambe na maana ye aye kopesa ye bana mapasa. Tango aye kopesa ye bana mapasa, ndeko a perdre contrôle. A perdre contrôle na bénédiction oyo nzamba bandaki ko oyo nzambe asalelaki ye. Or, tango abandako luka nzambe azalaki ye moko. Tango abandako lela azalaki ye moko. Tango abandako kanga libumu na nzala azalaki ye moko. Mena tango a bénédiction batu babimi bitumba ebandi. Ndeko na esengwana no sa perdre contrôle aye kotia photo ya bana na ye. Ya mapasa na profile. Tango atie na profile, elukeli ye makambo. Elukeli ye bitumba. Atie photo a mwana lelo, lobi na tongo bana malade. Tango aye kolongo la photo, nzoka batu si ba mona ki yango. Yamba loba makambo na yo bombaka. Batu si ba mona ki yango. Bazui, azui ake na bana n'hôpital. Nomo boyebi, ana poto. Ndenge traitement na biso ezala malamu vraiment. Bake na bana n'hôpital. Babundani. Ndeko wana kokite bana bakufi. Bango mibale. Yango na lobaki après la bénédiction au changer profil na yote. Ezana ba angle. Ebele. Na ke na ndenga caractère. Na ke na ndenga reconnaissance. Après la bénédiction ne change pas ton profil. Elingi lisuko loba nini. Ezana batu misusu avant nzamba benir ye bazale ndenge misusu. Après ya bénédiction na ye bokomi komi tuna est-ce que za ye tout va changer? Est-ce que ça les mêmes personnes au biso toyebaki? Est-ce que ça les mêmes personnes au abanda opesa biso mbote? Est-ce que ça les mêmes personnes au abanda ki ya abanda ko ya kota la biso? Est-ce que ça les mêmes personnes au yazalaki humble? Est-ce que ça les mêmes personnes au yabanda ko luka nzambe? Est-ce que ça les mêmes personnes au yabanda ki ko banga nzambe? Après la bénédiction matisi mapeka. Batu oyo banda osepela na yo na exemple na yo. Exemple na yo banda ko pousser batu ko poussa na pembeni ya nzambe. Exemple na yo ebandaki kosala ke batu baluka lisusu nzambe. Exemple na yo ebandako tinda batu bakota lisusu ba jeûne prière. Mais tango changer batu bakomo mitune ce que ça vraiment ye. Est-ce que ça les mêmes personnes? Est-ce que ça les mêmes personnes oto bandako sepela na ye? Ko changer profil na yo te après la bénédiction. Pour caractère na yo tango za humble yango zo mema lisu batu pembeni ya nzambe ozo pousser lisu batu ba iluka lisu nzambe tango nzambe azomona caractère na yo azo sala ke a distinguer yo na masse amona koza lokola batu misute parce que ozo sala makambu oyo batu ba sala kate esika batu ba changer ka yo changer te. Nzamba komi ko distingue yo a cause a comportement na yo. Bambala mususu tokanisa ake eza soki banini yango oyo esala ake nzamba sepela na biso. Bambala mususu tokanisa ake ezo sengo sala ba miracle po nzamba sepela na biso. Bambala mususu tokanisa ka ke fo ozala célèbre po nzambe asepela na yo. Non, makamususu eza pona bato ya mokili.
me makambo so eza mpona nzambe. Sikoyo yo so okoma osala makambo ozotuta motema ya nzambe, nzambe akoma osepela na comportement na yo, bato te me nzambe. Kochange profil na yo te. Ntango ozalaki na mwana te, ozalaki toujours koluka nzambe. Ntango ozalaki na mariage te, ozalaki toujours kokende koluka nzambe, bando ozanga na culte te. Chaque dimanche bando ozanga to bando linga kutu kokoma retard te. Mais après la mariage, après le mariage, oye ko changer. Oye ko changer ndenge na yo ozalela. Ko changer profil na yo te po lelo zwi mwana. Ko changer profil na yo te po lelo ozwi libala. Ko changer profil na yo te po lelo okomi na mbongo. Ko changer profil na yo te po lelo komi na mukanda. Ko changer profil na yo te po lelo zwi élévation o bamsu bazwi te. Nzamba tombola batu pour rien te. Ezana bato batombola, nzamba tombola après akitisi bango na se. Nzamba zali capable ya kolongola. Mobola komisie moto mbongo. Azali capable ya kozua moto. Pe akitisi ye na se. Yango na sala fierete. Yango nga na tuta tolote. O tuta tolote na eloko yo zanango. Oyo kisa mninga mawate. Po azane eloko yo zanango te. Emsu oye pa zanango yo ye biango te. Nde na loba toujours que lobia moto seulement Dieu nzambe kamuta yebango. Yango na ngana exhorter moke to partager nabino. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre... Je suis vraiment contente de partager avec vous cette histoire. Je suis vraiment dans la joie. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je vous aime beaucoup. En tout cas, aimez, commentez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.